Saratola, papa na ye apekisi ye. Papa ya Saratola, alobi na Saratola. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko papa ya Saratola apekisi Saratola akotisa ba makambo wana aza kosala na site na ye oyo ya Saratola. Saratola sikoyo ndenge aza wana akosala susu bemission te pona Niki Nana Ketchup. Alors Saratola sikoyo alekaki na émission oyo ya collègue na ye na poto na Bundes. Alors NK place na ye tango alekaki a expliqué makambo ezoleka. Alobi soki likambo akoleka pa NK aloba. Me wana azosala ngo kaka pona soni akosala nango te. Soki aleki akosala kaka intervention moko ya moins de 3 minutes po kaka balobaki Saratola azali azobanga te makambo aza koloba eza vérité. Ngape na lobite soki eza lukuta to vérité. Me loko na yebi papa ya Saratola apekisi Saratola. Pe Saratola ye moko pe asepeli bapekisa ye. Tangu mususu kutu ye moko mutu ayeko kosa bapekisi ye na papa na ye pote atika pamba te ba news ya sika eza susu te. Lokola ba news ya sika eza susu te kaka news oyo Saratola atikali nango baza koluka ye pote bakanga ye. Ba royaume baza kosenga ke bakanga ye. Alors yango wana atikali na wana. Lokola pe sazwaki mbongo na tura liboso oyo bakosaki bakangaki ye. Bapesaki déjà moi quelque chose po soki baye kokanga yo ndenge kofuta bavoka. Alors alobi tika adoze. Sikoyo muninga oya ye ya Deutschland. Ye sikoyo force est diminuée. Parce que foko yeba force ya bemission yango ezalaki tango Saratola azosala. Sima ye NK azodiembela. Mais sikoyo Saratola a décidé kobanda lobio eleki akolobelango lisusu te po bapekisi na papa na ye. Sino te ba relation ya papa na ye ekolanda na justice te. Alors sikoyo NK akomo diembela nani? Kasa ko diembela lisusu nani akomo diembela kaka Karine Mokonzi la baronne. Bien sûr, tango azako diembela Saratola azako diembela pe Karine Mokonzi. Mais sikoyo akomi ko diembela kaka mutumoko Karine Mokonzi. Bien sûr, yazo kosa na munoko na ye a désabonné na ba chaîne nyonso. Ko désabonné eza problème te. Mais ko tala, oui, azotala ba chaîne nyonso. Bolanda kaka bien. Lobby azalaki na direct. Azosala. Tangu kaka Karine a koti, n'intervalle ya 3 minutes ou bien 5 minutes a kati, alobi ke bazo signaler vidéo yango ekatani. Nzoka ekatanaki briske te me ye mutu akataki yango. Akendaki kolanda sikoyo direct ya Karine Mokonzi. Direct ya Karine Mokonzi esali 2 heures et quelques après près 3 heures. Alors mbala moko NK akei ameli mai azongi wana a servir mwa mai ne pembeni na citron ndenge asalaka kaka. Afungoli sikoyo
abandi lisusu kosala direct azobenga bokota soki video ya liboso ekatanaki na zongi sikoyo nzoka soki botali bien bokomona video oyo asalaki liboso na tango Karine ayaki eza na ba différence ya ba minute moke tango akataki botali bokomona siko tango Karine bandi na tango Karine akati na video ekosala na sima bokomona eza susu na différence ya ba minute moke. Alors yendenga zalaka wana liboso asako sala soko azosala direct azotala Karine azotala Saratola soki Saratola akoti ayebisi bato nyonso Saratola akoti tokende pamba te ayebi kuna akozoba news pa ya Saratola sima nango na oyo Niki akopesa ye to banani na yebi te. Alors ou bien soko asali erreur babengi ye ndenge tomona na direct mosusu babenga ye na telefone baloba na ye tia lobi bozela baloba na ye na privé tia tika batu akende asolola azongi ayebisi biso ayebisi bino ba ope bolandaka ye ke auto solola na Niki kaka sikoyo na telefone donc azwaka ba info bongo sikoyo ndenga zawana azokende tala makambo ya Karine sima bengi kelke bato oya ye na privé ayebisi bango pe bayebisi ndenge leki sima lobi nazo fungola net bino bokota bato ya liboso po bopesa posa po sujet et continuer awa na tikalinga moko na kati ya liman na Bundes en tout cas bakolimwa bakoya kotala nga lisusu te surtout lokola ba chinois ya Karine Mokonzi bapesi nga kombo Barabas bamisusu bapesi ye kombo ngai te Papa Robo bapesi ye kuna NK kombo Barabas bamisusu bapesi ye kombo Chabote pamba te elateli oyo alataki ba chinois bamoni ezakaka chamoto akokola tabongo na bote Chabote na kanisa boyebi yango wana awa telenovelas ya Niki elingi kosila Niki menga soka zalaka Niki menga ipupa en tout cas ekoyeba na sikoyo soki pa zalaka Niki munga ipupa te na kanisa ekoyebana pamba te force na bango pa ya Saratola esili Saratola azongeli vi na ye ya liboso sikoyo etikali kaka na maboko ya NK yemoko alobaka ngo aza même pas d'expérience ayebi rien elingi koloba Niki sikoyo simba kamera yo moko sala YouTube na yo ton Instagram banda kaka kosala po bato mosusu balobela yo po NK lokola zape déserteur ya la Chine en tout cas nandimi teke akokoka makambo moi pe nga Papa Robo na souhaité bonne chance ezate mauvaise chance pe ezate nazotala kaka pe nazozimele nasukisi awa botikala malamu e ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.